Losako. Basi bako tula masange kotekama. Tuna losako. Losako na yo. Eloko komisa papa va pichu mobali ya mama Mabelinda siloboko. Isangala. Ah mais yo fiston ça. Fiston. Fiston yamba no yo. Yamba ko leona kuzi. Wabike ngabula na tiboka na. Oh momi na ngai ya libela donc. Selwana. Et na couple moko te simba lokola oyo. Et puis na yebisa bino vieux banda ko jouer momi. Nana muto acha ezemite na théâtre. Nana cha mona mbali wa boti. Batu tu bazaka uso tata déjà na bana mais mbali wa zemi na mona ye. Bo mona mbali wa zemi ezoya. Ça là. Ça ina si pe moi si sperme so ça comme PD. Yo expliquer biso est-ce que qu'est-ce bien là? On danga zo lambelo boy batum suba beta ngol sonde mususu. Ndeto joueur na VA. Au moins so salé loro mo boba abeti ombata. Mais na kamera bino ba journaliste nanu arriva te refa beta bino te loro mo na ba. Simba biso te na comprendre. Ah, mais il y a pas question na ndo retourner. Ezalo te ezalo ko simba te. Ezalo ka lokola iya su ya. Ah ya falo. Na bien. Bambatango so rande boy. Mutualité misunga. Yo moko misunga. Tokate mutilinga la tezake. Yo moko misunga. Nga déjà na sadere. Nela sabe na ko ke na Turquie, Suède. Nga na Suède mame. Na sale fona comme la dina bella kaponga na sina sadere. La pétrolière Grace Mandela. Voilà, misunga ya Grace Mandela. La pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba misé na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba misé na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba misé na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grace Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa meli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona ba soin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. So za muta aimons-nous réellement vivant te po otumbela mambisi ya boye. Na yebite. Bosomo na mbisi ndenga za buki déjà awa donc. Biso komone aimons-nous réellement vivant. Si bo bebi simbongo ebele apo biloko to mona. Mais na yebisi yo ke tokolia batu muke mais cher, bio, chaud et cher. On va manger bien, bio et cher. Programme moto zaki nango yango. Tant de la biso pululu akufi, loko le senga ke baya ya baya, yango ayaki a respecter temps ya terema azongi. Po batu musuba okasake, anti banda ayaki akangami ati. Mais talanga banda ona ayaki na azongi. To mona différence apo. C'est apo eza. Renforcer po. Bula na TV no ba comédie boka na te mais na moni solidarité za makasi. Te zama ba bino mo luka biso kana mama ko yoka na te. Est-ce que to suto bunda bobona biso que to zo bunda. Oh yo rappela maman ba Deborah akanga papa ba Pichu. Ezaka ba biloko. Ndeni papa ba Philippe akoma pa maman ba Françoise. Biloko yango aliaka legime okalinga. Ça y est, mon faux salala pour l'entier là bas pour Moudéro, ou alors tout cas pour Moudéro Azoya. Moudéro Azoya. Mais oui.
Yé pas dans la fête. Mais to sombele blonné na restaurant na ngambu na maleo. C'est volambele fofo na déjà. Oui ba sombele na ngambu. Ya ole bloko ah teka masanga ya ah na kutia ah mais bloko nyonso ole uta libanda. Muto azomona ça c'est orgueilleux, muto azomona ça c'est inventaire. Ezaka muto ayebi mawa ya nzambe te likolo ya mitu ya bato yo. Ça c'est voilà. Alors leader côté à la paix bato ba félicitaka yo hein. Musalo to kutio yango to poser mo ba question mingi. Touche à Rolambo ozwango wapi? Alda novembre. Tala cadre kitoko oye sengeli se détendre na ba weekend oyo. Yango yo. Chez Jongade, batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te. Po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo ko sepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te. Ndenge kaka bozali komona zali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne loko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na ba danse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup. Bana poto, bana monde entier, bolanda biso vraiment partout à travers le monde. Awa tozana lupangu ya Fiston Saïsaï, artiste et comédien ya munene ya mboka na biso. Ngaba bengaka na kisongiso ya bana kitambo balobi lelo anniversaire. Ya ndeko na biso Ansi Luzolo toyebi ki a fêté anniversaire na ye chaque année a fêté yango na Kinshasa. Tokenda atika biloko na ba Ophelina tout ça. Mais toyoki lelo a fêté yango na ndako Saïsaï. Saïsaï ye moko abimi vraiment cuisinier, ye moko azolambela ye. N'explique bino que Saïsaï azana simplicité ya bablagi te. Andimi alambela ndeko na ye Ansi Luzolo. Tala solidarité ya ba comédien. Biso ba journaliste ki mutema mabe moko eza na biso muninga kufeli mwana bozwinde ba émission bozo finga nde glo langi bozo finga glo. Tala solidarité ya ba artiste et comédien. Anniversaire ya Ansi Luzolo message c'est inda zolamba lobi non. Nana cadeau a peso te poso na bina peso Ansi cadeau et senga na peso jeep membongo jeep ezate na lambelo ta biloko batu ba olia. Donc et ça la moi bien, et ça la moi bien. Côté la baninga balingani pena bo esalaka bien, esalaka biso bien. Président Ansi Boni. Ken Piana Makizembe. Ouais, très bien. Joyeux anniversaire. Merci mon frère, merci. Tokucho awa nanda kwa Fiston Saïsaï. Na yebite les heures zola biso dans libo kwa Fiston Saïsaï. Na yebite makambo eza nini. Basi baza ebele bakolambela yo pe. Oponika Saïsaï alambelo pourquoi?
tozalaki na poto tosaki anniversaire maman Vero anniversaire nesami partout tant ba ko sala ngoi pana nga na ndako maman a proposé président na bi na anniversaire na nga na préféré bena sala ngoi pana na ndako abi na ngai nga mo na rolamba tala sko mutabia rolamba mais adolamba me maloba mabebe pa e so benge bo nga zo lambela lambelo lo mutu mo azo kuwele salibala ozomona mais nazo supporter kaka yo motala niveau solidarité moi bato ebelo baloba m social saina sipe moi sispe m social sa comme PD yo expliquer biso est-ce que Qu'est-ce on a zolambelo boy bato musuba betango lisonde mususu liso eza nango te parce que to lamba te la geto mo boy to aka biso de to lamba pe la place oyo eza shenga mère azali balifanto bazali mais ngabe na lambeli obosani na lambeli apisi na pesa na balef mais na lambeli mais atema za na touche mère a chembisi mais akeli suna mbisi wana acheli suzu décor na yena kati menga alia biloko leader c'est lamba obiga le kaba basi na lamba ebele yev ma côté wana gwa biloko na epena na liana biloko mwasi alambi na gwa wana te yev ma côté wana coup de chapeau aza mutu moko boye ayebi makama makusa yango to tikelier Charles biso tozo vanda kaka to na yebi ke bato belé na poto na minute ba ve na de gloire nsai ba na motema na bienvenue Kimbunda Christian Kimbunda bazé belé même les boss tête nda azo yawa babi kola bien babi singa ya wuli musheni pe azo ya Mephisto c'est utako sale loko mo babi bota le lieli ya ba patron wuli musheni ba patron ba chaka bilo mingi na sani bon eza bongo parce que moni même na poto damage za nango lo pamba to liaka muke po ebiga na ndako no tikango yo mona muso ye na fête atondi 600 ni pona ndako atikite tika mille la oyo tika la bomba mais biso batu nzamba zo sunga zo pesa moi 100 fois tozana mo eleli na biso simo libongo na yo mo mbala na yo mo nini ole na yo babeta ki na poto pona nini na okinati ba bisinga babeta ki na poto ba photo kangaki na kingakati na ba pondu yo na mama Olive tout ça ba bisinga krelo ba problème yango to moni umeli to ekini mbango nga programme na ngeza ya bien établi fa na zonga na sala 2 semaines après na ya basimba ki yote normalement programme ya matanga polulu ezaki te programme moto zaki nango yango yo tango ndo na biso polulu akufi loko le senga ke baya yango ayaki a respecter temps ya terema azongi po batu musuba okasake anti banda ayaki akangami ati mais talanga banda ona yaki na azongi to mona différence apo eza renforcer po mais leader bato babenga ko geye mais makambo sala ka o biso to mona keza bato bazaka na simplicité parce que bato babenga ko geye parce que un orgueilleux alingolambela muninga na ebo ete bana poto yo to mona ko yambaka biso très bien awa ezanda kuna biso to liaka fufua to liaka ndenge to lingi surtout ma Vero na habité aleka na na caméra te mama ayambaka biso vraiment très bien alors leader pona bato babenga ko geye et ça la comment ya hôtel ka ba pour ça permet surtout lo baba so yo pour la biloko bato babenga nga ba orgueilleux ya bato ba yebité voilà omoni mutu soka yebi yote a retraité de tout voilà biso tozana biso bato oyo bato ba yebi biso esika to banda et puis ba yebi esika tozali c'est le problème tozaka nango yango wana o biso to bima ka dalene ka boy bouf mais quand même bato ba respecter biso bato ba respecter biso te po mona yo ndengo zaka makolungulu na ndengo komi na ketch de veut dire so meki ko rappeler yo biso za nango orgueil te ezaka ke oyo za nango eza yo oyo za nango te eza yo te. L'orgueil c'est quoi? L'orgueil ezali tango zolo balikambo za nango te. To tango zolo balikambo za nango me na ndenge moko pona ko lakisa baninga ke bino bozwa ngo te. Non. Ngai oyo na sala ka tu na vie nanga nazala kaka exemple moko ya réussite, nazala symbole moko ya courage. Obi lelo kaka pona vie ya ça c'est combien de jeunes bazo ba espoir na makambo ba osala. Lelo na ba théâtre o toko mona ba jeune mo pe ya bogara yo sala théâtre mais biso tango to ndima ko zo boté na biso to che à part to la taba maka kumbwa na quartier o le kapio yebi muto théâtre muto maboke série muto théâtre azana na droit kuta wela mwasi atana muto kabine te ba la kité mais lelo biso to sali ke batu bazwa espoir na musala moko boui bazwa espoir na eloko moko boui nzamba za nzambe ya ngolu nzamba za nzambe ya bolingo nzamba za nzambe ya mawa. Donc veut dire
Muto azomona ça c'est orgueilleux, muto azomona ça c'est inventaire. Ezaka muto ayebi mawa ya nzambe te likolo ya mitu ya bato yo. Voilà. Alors leader côté à la paix bato ba félicitaka yo musalo to kutio yango to poser mo ba question mingi. Touche à Rolamba ozwango wapi? Nga touche à Rolamba, Rolamba na d'abord artiste complet. Nga na yembaka, na sekisaka, na binaka, na komaka scénario, na saka mambutu. Yango moni même temps bato balonga na groupe nanga. Ebele bakoka koleka nga te pourquoi parce que tant musu yende bana okoma. Tango yake akela ba scénario na ye. Mais nga nazaki nga moko na komaka, nga moko na pesaka rôle, nga moko nazalaka acteur principal. Nga na tourner ba film musu tende totala be omona, film me mukolo groupe. Ah ça c'est non pour aller parce que acteur a tellement d'impact que il est comme acteur principal. Ngai na za ba commando na film a commando ngande commando. Oh Jakisha ngande Jakisha ngango. Donc voilà yango voilà. Ba bien ça la rappelle qui égoïsme. Na za artiste na makila cuisine za art. Cuisiner c'est de l'art. Et puis yo monzo développer net boyna la légumes verts au kalinga. Voilà et ça la biso bien mais et là, on a un tourna, ndenge leader à Ucholoba, pour valoriser musalo batu bandima kateke et comme abo. Oyaka matanga, otali ndenge bazole la ndeko na biso pululu, ba plein o sale maki na poto mona peto ke na ba matanga ba artiste musicien belé, que musicien ton de sa stade bongo ezala to monte et comme moi rare. Hôtel qui ndeko no comédie ba lelie na ba niveau ba lela ki wana. Et ça là ki okoma. Et ça lenga sengo, ya on a lobe na émission na yo pour batu ba ke toza batu moko très important dans la société. Toza aimé batu ba lingara biso yango mona maswana ezali. Pour tout temps na nzela tout monde ande batu ba landara biso. Donc qui veut dire que toza batu moko vraiment ya ko prendre na considération na mboka o. Ken pe na marambo tozo vivre lelo. Car la tobande ko envie yango ka pas ba prêtre et pas ba musicien minene mais lelo comment on peut possible. Na ko ke na ngape 3 jours 4 jours na ye na ngape. Na ko ke na nga partout pe na monde entier na ye na nga. Président yo auto ça la tour. Atambusi mama ba voyager le roi Mobutu na mama bobila dande bandok de l'île kala. Mais fait yango pe ba sala na mama kuna ndepe polémique. Fait les gars qui monene trop pembeni ya mai. C'est ça. Ken, il faut vivre tes rêves. Aux ana ba rêve moro na bo mwana ozaka o kan se fona sala bo, il faut na sala bo. Soko j'ai occasion ya ko sala ngo. Fouetter yango. Et lo ronyoso. Mwana mama tala cadre kitoko oyo bacheli bino bona ko se détendre kitoko avec un pacte d'idéologie chez Djonga 1 oyo efungwamaka tous les jours du lundi au dimanche oyo soki oye awa oza mobimba na ndenge ya kosakana te awa chez Djonga 1 spécialité ezalinde biloko ya kotumba mointe po awa batumbaka taba ngulu soso poisson pe biloko mosusu lokola makemba ba frites pe biloko ya ndenge na ndenge chez Djonga 1 esengeli koyeba ke awa na restaurant bafongolaka kaka kobanda mardi ti jeudi à partir ya 17h ti minuit kasi tuna ngai nini boyeba pe bokanga ke chez Djonga 1 bazali na mobange na salle polyvalente po na bino bato nyonso o bolingi bosalisa lokola matanga mariage réunion to église oyo ezali disponible na moto nyonso chaque week-end kobanda vendredi samedi dimanche à partir ya 17h ti 2h du matin oza mobimba soki oza na posa oluwe salle oyo okoki kobenga na numéro oyo 06 35 47 51 81 oyoki omoni ondimi yako sambezate chez Djonga 1 awa soko koti oza mobimba pe osepeli elengi adresse ezaka kase moko 45e rue na commune ya Paris Romainville 93 230 chez Djonga 1 nyonso ezali naturel soin nyokola on a vie soko zi occasion rozwango il faut profiter c'est important voilà nandako avion lelo tala yo mo lelo pena makambo efungwama makasi mais to moni po koma osala mwa bagagi moko na ndeko na biso Karine bokolabora ndeni na eza question na ndenge ya mabete eza question ya ba activité au total na YouTube ngasko nazara
so na zu inspiration na bengi abrato josmar en lenvo ba maso ba na équipe nanga to démarrer to ketie pa na tibis to tourner to ya na ndako to tourner so que zo correspondre na image na ye na chaka ye so zo correspondre na été na ba fie belé on a travaillé na bango kuna. Voilà, merci. Ansi Luzolo na bi ke anniversaire na yo lelo surprise eza banane poto qu'il paraît ba patron minene nde ba ya bino bozela na habite président salinga surprise président pas muta ba surprise président na monaka yo air moko zo rappel ba commande ba général ba ministre ça na sepela na liboko na yo lambela ngai kaka est-ce que lelo biloko yo bato yo bwa kaka wana pena bato yo bwa kaka po yo za muto kopera na bato kilo est-ce que na anniversaire o ba surprise ezali te anniversaire eza nango eloko mo restreint to sango na palais to baye na biso tozo dame mais to lia bien bio et chaud. Tu veux dire aujourd'hui on va manger bio et chaud. Aucune fête moto okuta ngulu à 3 temps, libongo à 2 temps, mbisi ya munele ngulu à 3 temps. Yango ala eza na premier temps ba to kise. C'est total amso moi lumière et kende sala biso. Ndo moni boye awa na to kise. Ngulu à 3 temps. Ndo moni boye o na o épicé. Kotoka na ozomona yo kasangula otoka te a c'est épicé. Veut dire so asiso toka boye na tumbi après on a tombé na suka na salie maboke. Oh, ngulo ndenge za boye koma liboke. Koma liboke na suka. Donc asa liboke ma yebi na ote. Ozoka épicé laxini. Atoka nanu akota ba épice. Kana ba épice na ye. Après tant on a otumba ye. Ba maelo zwango wapi leader. Omoni tango atoka na ba épice wana azotika jus. Voilà. Jus wana eza ya kobwaka te. Tango na ke tumba ngulu. Jus wana nde sikoyo na suka. Ngulu ayebaka bakaboni yena jus wana. Tango yo kende utumbama. Mais siko na suka fili mais tango na chai siko na likasa bolaka jus wana ayeli sus. Suka. Voilà, alors oloba pe lisola limbongo soki nini. Limbongo pe yepe to tumbaye après to sangisa na mpose. Voilà, ken piana. Bisa munene ano lobaki. Bisa munene wana sikoyo. Eza mbisi donc apokoya nangwa mteso eleki kilo. Wala eza kilo. Yaka nango quand même. Yo mema kutu. Ba mbisi a danger. Mbisi eza munene ngando boy. Oh penza donc. So ça muta emonu réellement vivante pour otumbela mambisi ya boy. Na yebite. Bosomona mbisi ndenga za buki déjà awa donc. Mbisi komone emonu réellement vivant. Si bo bebi simbongo ebele apo biloko to mona wa. Mais na yebisi yo ke tokolia batumuke mais cher, bio, chaud et cher. On va manger bien, bio et cher. Donc veut dire awa ezado eloko moko te ke o ekola yango moko na mu PPT. Awa engrais chimie ezate. Nyonso awa bio na bio. Donc yango biloko o emisaka ba makayabo. Voilà posé. Voilà, alors, bomoni bino moko déjà toza na résidence officielle. Il y a leader à théâtre, patron ya ba comédien mboka na biso. Ndeye toza na awa na master na Ansi Luzolo et ça la biso toujours bien. Alors leader na habité totike lota lamba. Nazala na ngai simple. Batu oyo moi cuisiner c'est ma passion, je cuisine sans intérêt. Et c'est le moment où tu bafuta ngambongo pour la salle mais et c'est le moment où na lingango tellement na motema na ngake ngo pena makasi wana koma bilamba lamba do elo etikala na lamba na esika mobo batu bakamwa donc na koma bilamba lamba ngaso moto lingi olia na yo bien loboko ya sai je viens je prépare pour toi qui peut te tous ensemble en tout cas na sepeli en tout cas ba acte ya boende salaka bien na monene akomboza na ngona ba acte salaka eza pena il faut te féliciter vraiment. Merci Ken Pierre. Merci beaucoup. Alors président tozo lukato stopper moi muke na habité est-ce que ça lui a plaisir makasi ndenge ofana collègue na le placement. Ouais, il y a déjà tous à l'année de temps en temps même sur en Europe, il y a ebi kutunda ku bien des maraka comme on a poupou mutazo azo klaxonner na si. Oui, il y a ebi parler très bien moninga. So nazana kin souvent na yara a mon na yema ma vura salenga mo légumes dernièrement nazaki attend on voyage jour nando voyage na leki ndunda mais na yedi susu je sais quelqu'un de confiance et quelqu'un de bien c'est parmi les gens qui m'ont motivé na vie alaxanga ke muta théâtre rose ala na sima batuté muta théâtre rose ala na pantolé katanate muta théâtre faut ata muta lix yango mo lelo to koma osala be fort to appeler le auto ça c'est grâce pe ya bango a motiver biso yango nga na soutenir toujours na ba action na azala rappel toujours derrière ngai. Voilà. Merci beaucoup. Alors,
bana poto Aïssam Ezoba le prince Ser Poli Lumumba RDC Monde Prince Yaweli Mister Versa Simuto ya mbongo ebele Prince Yaweli Ser Poli Lumumba Adel Joko Bagou Danger Koko Arafat Makizembe Ser Nangangel Moussaïli Makizembe sous les Kauka par Zouzi sous les Kauka par Zouzi Bozolanda Biso Hans Tolingito Pe Misabino moi pose le temps de la invité na Bino Baya. Est-ce que na occasion oh ben si ataba artiste comédien msote ba si c'est na bien sûr pourquoi pas quelques-uns bazana bango wana baroya au mona bango normalement c'était prévu to banango depuis 14h tu vois il y avait la pluie mboule beti tellement makasi yangwana et sali que to banango un peu tard mais to za na biso to partager moi J moi nini mais na mona que on a début lobaki souvent ils anniversaire nanga na kendo pesa moi yeba pesa rabadon to accompagner quoi trop na lingaki na benga pour mes nini numéro na ona sim nanga poto tong ba longoli na uti ko zana kinsuka ba o batali image ba mona ndo tande na biso comédie akoma aveugle donc Caleb voilà les solo na pe batu ba lobela ngoto ki Caleb asundola comédien et asundola était basula na bango très bien président Caleb a président na mutima munene ako sundola était puis ba association pe ezaka na poto na o eza awa bazotala koma baketala eloka liboso avant na fêter na banena ne pas naé totali félicitations soko kendaki vraiment en tout cas Nzamba Pambola oui na yebi yango na beta esete ah donc voilà mais Nzamba Pambola yo soko kenda tala ndeko na biso mais ngana luka numéro ya ndeko na biso ana o beti lisolo batapoto ba lela keni sala na ye émission nazana numéro na été na yebi place ya zati numéro na opezo numéro comme ça okende ken na keti na mbudi na zana voiture esuki tozi moto esuki tokoti makolo azande gona so za na pobatu na yo na bi batu batala ko ebele ngana okende penalty kuna ah sikoyo komi air na bano boka sikoyo legime na ngai na ba épice oyo nasi na kalingi donc na chaki mwa mai moke na mwa mafuta na sali legime vert na ngande totokisaka ah sikoyo po legime na ngatika la vert ya okalinga voilà bozolanda bino moko pesa nina servette legime vert ya okalinga bien basolo so botali yango eza na soupe te parce que nde toza tellement tozolia eza barbecue donc c'est un légume barbecue veut dire eliamaka na barbecue eza biloko basupu te moto aolia ndunda me ya kokalinga ya kotumba donc voilà quoi bana na botama ken piana lelo nde nazolia légume ndunda ya kokalinga Yako kalinga siko. Ah papa, quel projet? Bachambis, donc ils ont un légume à 6 000 mais et côté mbis à 22 000. Ozanga bakour nango biezaka mama kaka. Légume à 6 000 mais côté mbis à 22 000. Nani alambi nani. Donc mbisi bache légume. Ole légume bacha légume mbisi bache ndunda. Oh là là. Vraiment vous avez don. Dans l'année pesiken. En tout cas, il peut échanger pena donc. Comment ni batu ebele na ba légumes verts bazaka toujours na biloko cha ba kibi ya ba légumes. Ngasko na légumes verts na bon et comme aneti publicité na bo lo belo na ocha to benga na pona. To bagara tel leader. Publicité on fait là. Ça peut coûte. Na comment be pona pibi pardon. Oh na che komone sombele suka bisanga. Ido ye wana siko na bomi. Oh yo rappela maman ba Deborah akanga papa ba Pichu. Ezaka ba biloko. Ndeni papa ba Philippe akoma papa maman ba Françoise. Biloko ngo yango aliaka légume okalinga. Ya sa yo mo fozala na pona otela ba pour mudo wa to ka bon mudo wa zoya. Modéra zoya. Mais oui. Il y a pas dans la fête. Mais to sombele blonné na restaurant na ngambu na maleo. C'est bolambele fofu na déjà. Oui ba sombele na ngambu. Ya ole bloko te ka masanga ya na kutia mais bloko nyonso ole uta libanda. Mais bon on peut injustice. C'est parce que biloko za biloko barbecue. Ya ba koka barbecue te.
ozomona na voilà il faut aller on a sens mo barbecue ne président lobby ah oui India wana nini wa na botumeka tena oyo tomekisa les propriétaires de l'anniversaire eza te bato bayoki legu liboso zwana mosuni na mbamo papa quelle beauté tu grignotes oh na poto omona ngo te eza na sato rouge ah procédure okuta comme procédure mais ça va quand même hein. Ça va quand même, ça va vraiment. Il y a pas lamba rendez compliqué. En tout cas, l'idée côté que lamba bas. C'est moulé là. C'est moulé zanga. D'ailleurs, il va tirer lamba mona ça. Ina banda. Ngana banda. Bon mec ça kente. Te ngana mega te ngana ça na émission et ça la bien. Na lia de biloko ya leader trop. Papa bata bilobela un jour ayo manqué yo pe au meka bilo nanga. To lia ka kutu to ça ba télé réalité. Oza parler na so to lia ka trop. Alors awa siko na habité tozo continuer kakati. Donc des personnes. To continuer. Na habité leader, qu'est-ce qu'on a procédé côté? Les deux émissions Maman Loboko. Qu'est-ce que ça bien moko? Permettre un peu. Bateau basa misika. Même bana basi bana moni ba Mireille Kaseka, ba Sakina Kitums, ba Nanu Yolo, ba Nada Kiat. Bateau yopé ba apprendre peu makambo ya ça so ça. Oh eza cours mobimba to so. Cours ya kolamba mobimbo eza muto ayo na yeba kolamba te. Okoyo apprendre peu kolamba bo. Ozomona. Donc c'est très important parce que même nga il faut na apprendre pour maman selanga légumes okalinga. Pour biso to sala légumes vertes mais oh eza cours mobimba donc ma big belle sœur na bienvenue Kimbunda. Azo la même cristalele. Belle sœur na moi ça vient na Marino lele. Apprendre na pas ça là. Ya micho de chola. Ya chola kuna ba Miriam Iwete pe bazolanda yo. Miriam Iwete webi. Oui te oh Miriam na sœur na yo ti Miriam Iwete. Ya ko saranate Miriam Iwete na pese bambote be sans oublier mutu na nga kati Makizembe. Mariam Iwete. Mariam Wate. Wete ah ouais. Nya bosanité. Na siko place Karine azala fanda siko bengana nanda. Oh ngi c'est Mariam Iwete ozobwaka. Oh yeto lokala. Alors, bah, Congo, après si mbote maka, c'est pas sœur Mariam Iwete, donc ça lui bien. En tout cas, ça lui bien d'un parce que mbote belé boy. On a jamais eu de soucis. Tous allons jamais un problème. Ngana obule ku dolo ba Mariam Wate ya ba oya tête ndai. Mais personnellement, tenandenga mabete personnellement na ebinanga été. OK, merci. Merci beaucoup. Alors, asko to c'est la rara, to c'est la moi mouketi. Ben invité ba yana non. To c'est la moi mouketi. Merci. Tozo continuer na biso kaka balobi anniversaire ya Ansi Luzolo tomoni yambali osombo pa ye mutambanga danger yambali osombo donc mbanga danger vieux na habité abimiseli biso pe briefing lisusu eli biso makambu mususu donc yeza mystique yambali oboni bien leki na boni calme yambali ngabula neti omona na te mais na moni présence no o eza libota eza famille. Les familles, Ansi Luzolo, c'est mon fils. Donc, ils ont tout le temps donc, il y a ça. Là, on a parlé. On a parlé. Maintenant, on a pas fiston. On a parlé dans salon. Boulana, tu viens de comméder beaucoup na te, mais na moni solidarité za makasi. Eza mama bino luka biso kana mama ko yokana te. Est-ce que to suto bunda, bobona biso que to zo bunda. To bunda kate ezaka masolo ndenge ezalaka etambolaka ndenge wana yaya na baleki na ye nani lelo bon bana mikili tu nayebi baomona lisolo naza toza epa fiston na ye epa na ye donc eza yango wana donc ye moko mutu aolamba lelo tolia danger alambaka tokosa mpe boye opresente mais ye yo fiston saisai fiston Tiso yamba no ye. Yamba ko leona kwesi. Obike nga bula na tiboka na. Oh momi na nga ya libela donc. Salona. Et na couple moko te simba lokola oyo. Et puis na yebisa kabino vieux banda ko jouer momi. Nana muto acha ezemite na théâtre. Nana cha mona mbali wa boti. Batu tu bazalaka uso tata déjà na bana mais mbali wa zemi na mona ye. Bo mona mbali wa zemi ezoya. Da ocha ezemi ezoya. Oh, omona ko siko. Yego zemi no ezoya. Yego tazo abimisi secret. Yaki to bo. Saka biso ozo zemi te me ba zemi ezoya. Te mbalo azo bota. Ah yamba. Nini?
nde tozwaka na vea omona so osala eloko mo boye abeti yo mbata mais na kamwaka bino bajournaliste nanu arriva te refe abeta bino ate eloko mo nasimba biso te na comprendre mais eza baquestion na yo nde rotuna ezalo te ezala kosimba te ezalaka lokola yasu yango yambalo bambata yango eswaka nde boye yambalo tika kozwa yango na théâtre te non nalingaka su kobetaka su te nalingi napesa bato idéologie mosusu mpo eza bulo na biso journée yango malili yo ozwi yango ya bien jour ozalaka na papa chéri na matango olobaka moi oyo lelo malili malili moye peut-être oloba ndenge nini wana ye moko moto alobaka ba mbali yo oyebike malili imite papa chéri wa mutu na yo te wana mpili mutu na ngai asololaka nde bien na baartiste donc so osololaka na baartiste bien te même oza papa chéri soki bosolola te toboya yo mais sikoyo ya sololaka talaka concert na ye omona baartiste batondi ebele epuis ayambi bango tu alekisi bino mpenza ke mutu na moto azwa mwa eloko de la patrie epa de la patrie esalaka bien mais mwana na yo mpe babia simbikisi boye simbikisi te nga moko nasimbakisi te eza kaka idéologie ke etala simbikisi te bonga nasimbakisi kokotela ye te te nakoteli ye te bajene lelo baya na bavitese ya mabe moko soko akendaka esika akendaka na tokabonaka na ye kende pale so ake kosimbela tali ye moko kokufa liwa ezolanda na bino bozowumela depuis bobanda kaka nga nazali ata mbaso ozwa te te mbaso kutu te ata kutu oyo babengaka liboka evimbi nini kama nano nazwa te ye moko atelemi nano nalakisa ye kisi te ezaka idéologie tala batambolaka boye basalaka boye basala oyo nyonso naloba na ye yango mpe ye alandaka so ye akendaka na ye aza nango aza na presse te yo mpe boni boye presse bozalaka na ye okeni yo oza ndenge nini yango yo baloka yo presse bozalaka na ye ya simba agwa te ye rien jamais kotelaka bana epi soki vitesse eleki makasi makambo ezokende bien mutu na mutu akalikilaka na ndenge na ye nga mpe nakoki kowanga na makambo naza nango te makambo eza pena soka nde babela kuna te tanti linda losako liboso ya mbongo mbosantu aza te makambo pene eza donc même ata ntina ya bona telema no boye na préparé makambo nanga makambo eza nini vie eza na baréalité eloko eleki nzambe eza te totambolaka na nzela oyo eza na baesprit ebele ozomona otambola na nzela mutuka le mutu mosu aza wana batindeka ya komvute mpo tuta ye donc lokola nga naza na ndenge na nga nasalaka makambo na nga nayebike oyo atombolaka oyo afongolaka oyo apambolaka oyo abatelaka koleka bato tu eza nzambe yango nabandaka na ye nzambe nzela nazokende batelanga nazokende répétition nazokende tournage nzambe azomona mpe terrain ezali moko nazomia dixième nde malashe eloba topesa yango mpe yango ozomona makambo esalaka kaka bien donc mais gua neti bato balobaka bagua nayebi gua mpo nayebi badiclofenac baspirine namoni gwa na yo ezaka reconnaissance tala nakuta na briske motambola na leader abimisa o eza déjà bamapamboli moto yango wana mpe ouais normalement omoni ça fait près 19 ans demi presque 20 ans nazana mamba losombo na ya Freddy Bonganda père nanga oyo azwinga mukie lelo oyo so za reconnaissante mokili pe etelemela ngai lelo po bayeba ngai eza mamba losombo na niveau naza nango oyo mukie naza nango eza pe tanteka afia simba nga na maboko toke boy tosala boy donc nga fona démontrer si réellement na yoka ye c'est déjà ndenga péché oui normalement donc faut nga ce qu'on a prouvé ye babiloko ke nasali loko moko boya kamwe ninge père avanda mona pena gete bam babise mais moi non makambo ça nini losako ebimi mon fils est-ce que moni moi ozolona est-ce que papa terminaison ya isongolo zomona toujours ozozonga na identité donc voilà mon père afanda boye papa natindeli au moins 1000 unités kuna est-ce que yakabe aza sur place awa makambo yango yo aza sur place mais ça nazwaki mwa baketi mwa boye misusu ekokanga te ya likolo est-ce que yakabe ngaku déjà te nazwaki lo mwa lokolo te non ici ça na sombela ve na nga eloko likolo na ye na somba yango pe soki ye te nde oyebani te amso ozopeshe mbisi so na paradjuma na paradjuma te non oyebi nga na mwana barumbu nga naza mwana barumbu na koli na barumbu papa na ngai que son homme repose en paix Gabi Luindula omoni père na ngai ndenge avandi awa hier oyebi so makambo papa na ngai ozomona donc yamba loteko yebi na esali pe bien omone ya lobi yango lelo
omoni mukilia eza compliqué te mais eza mbanga taba eza tour à tour pour lelo nazala mbala sombo eza papa wa bango ya solo wana siko histoire yango bana bino na ndeni ponga na abi yambalo yo mutabi miso ngadia te ngarela ko bimisanga ndeni kasi yo za mpe mwana ngadia ndenge yepe aza mwana balezo wanga na ngadia lelo ngala wanga ni ngarela te azaki leader na biso muyombe gosha azaki nani artiste na ngai ezala chauffeur na bino chauffeur liboso le ngadia te ya chic choc lo utamema poto liboso ngadia te manga ndenge nini po eza mouvement na biso donc tozaki misato ezaki trio mangamba wana ko définir yango mangamba ngadia na te lobat na sangista sikwe komi nini te lobat te mangbau ngadia nanani namba le sombo kasi yango trio mangamba ndenge ezalaki trio dasufa leader nango ezalaki venga te problème te esenga na boyao eza leader nde balo te yoka leader tokopona po tokoki kosigner biso nyonso te totali nani mokolo nini yo toza na makambo anniversaire mais yo yaka na makambo moko ba histoire ke venga Dieu azalaki leader par rapport ve na biso moni papa na ngai père na biso nga na kolo bango te parce que père ye moko ayebi alo bango pe na be mission moni papa na nga azalaki commerçant munene médecin du vent ngai da batebele ka ndenge ezalaka mais père na nga mbalo sombo na père na ngai bazalaki na ba relation muso mona mlaki te ve na bango bon quelque part reconnaissance ko va yebisaka nga quelque part récompense à malamu na yiko sala azongisa ngo be pananga ozomona nalobi ya félicitations ndenge histoire otoyoki mais venanga tiakala beta lisolo ndenge venga Dieu ça mema bino na bagwado tout ça bozonga na basaki ya mbongo Chakala te chakala za yiku na shikisho lo yegete ya za la ide na salongo on comprendre na bantengo pe asonam na banani biso de to zuiye to fuliye papa boza chakala bo ala to fuliye papa chakala allo ngina yo nano bota mite mena yebi ba théâtre na groupe salon yebi yango te na groupe salon te salama na chic shock ya longwe amoni batalu yalu aye koto to saliye bino nde bo fulai on me biso te ba reconnaître ara venga Dieu siye moko bino saka ndengo na batanga aga leader mais ba leader bazaki ka 3 na mangwa una yo yebi yango leader de leader squad zalama leader de leader ayika misato ayika misato mais sikoyo o biso ponaki ezaki donc on comprendre ayaki to ko boya te donc o boya te mais sikoyo bachaka musique pour monétisation on peut be te omoni kendi musique to tiate so boche musique bokimi kendi omoni yoka ngai tokendenga malembe soko komi ko loba boye eza lokola okomi ko kabola bato non akabola te za histoire ya eza histoire ba bosa la carnaval bozo atanga dia na katikati oza leader ka leader to zo mona ko mene azama na oza pe na pembeni kasi papa mbaka na katikati lelo na anniversaire Fatoma sai tika moto mo prêtre avanda na ekimi esika vandi kaza kuna pesa ansi ya polémique donc vraiment papa voilà fêter ezoleka bien ngamo na cuisine donc batukutu oyo babima na bakasha ba momi na ba théâtre ngana leki bango na loboko voilà pour normalement na minute ba tufaki ba lamba leki yamba na olamba na tuna président na nenga mabete ko lamba o lamba kaponga na lia de loboko no na mona balakisa yo to tangela po yebo lamba tuna eka même question yo tuni oza raison vraiment na mona pa to lamba wangila te mais en attendant bilo no to lamba balakisa o to moko question ngo zwa ki wapi nga tuna ki yango losako basi bako tula masange ko tekama tuna losako na yo eloko komisa papa wa pichu mobali ya mama Mabelinda siloboko isangala en tout cas eza ambiance donc en tout cas dans ce pays les autres ont appelé ambiance go grand Fatomas c'est le zolo petit Yambalio leki na mon fils donc moi nous avons son na lobby likamba sali yango rapide na lobby danse na sala boy rapide donc nzambe apambola donc akokisi mbula oyo moko lelo likolo ba mbula na ye féliciter biloko ba lamba oui na moni bese na moni awa o soko lokolo ngando mbisi eleki munene fiston mbisi eleki munene très bien donc eloko ngala lela kayo
po oza pena ya ba artiste donc oza muta polémique na niveau omoni madame nanga meshe aloba la lobi soko oza na ken zaka ne mayele aza mutu te na yebite pena lela fort en tout cas ba théâtre nous na banda olanda ngo lelo te na sepelaka surtout lokolo wana ndengo tiaka ngo boye ona ko boya ez équipage balobi ya yo tikaka no larte olingaka balambelo sa nini olia okendaka be bulo te kombo na nani jigoro merci beaucoup le millionnaire silencieux Bogart na poche à liboso ya simana ya 4x4 le boss Laurent Sokoko le pétrolier yena kangi miso na fongo na robosa na été jamais le boss pour na ozonga susu Luanda na makasa Laurent Sokoko na PC bambote belé na PC mbote na ya Jojo Mandiki mapata bamboka tu na we bagate grand prêtre avant na mboka nini po bamboka tu vie azalaka nazo yeba te mboka nini tu ba parler pe à somba somba donc grand prêtre na PC fe na tous pepele ya mbetolo mobali ya maman Emilie Nzemba balobi base to bossa na kate place ata bambote belo aigle jaune filo lumingo na kata bela bambote belé maman mejengolambe maman nazolinga na bela te pour robeta nga tonga talaka maman za docteur moi c'est mon konzi soko PCD suspension déterminée na pesi mbote na ba petite sœur tout balingaka nga ba fanatique na ngai on est ensemble avec vous donc ken piana yo mutamaka tozana bino kaka tozela sikoya ba invité na bino msuba ya ah ouais le lot de fête il y a les fantomas du théâtre Hans Luzolo de tous les temps wana mutu na nga donc pena liboko asaisa yeko sa musala mais oui c'est très bien ko ça et c'est sali déjà alors quand ningo tolobaka ça cuisine nini balambi cuisine mongo to cuisine bakongo oh eza cuisine mongo mongo penda mongo alors na pesika mbote quand ningo tolobaki Jojo Mandiki grand prêtre di kolo donc oyo mutamema penda Kenya ezala soko mona ne ba olongoleli yanzi ya bengi ya mbali wake do sekisa bana po pasi ya solo wana mais oui atali yanza pamba yozo avion ya kaka mais na oya neni po billet ate ote yaka na aéroport kuna pe vise za kana te babe mbali sombo do matika kavyoke et puis na pesi mbote na Pito Lukaya na Uganda et puis na Benoît Mukendi grand prêtre ADG et puis bana poto nyonso toza na fête ya les grands Fatomas donc na ne salamate batu musuba wela kaka kende pesa pe confiance et pas la biso moko toto la sabino ki biso ba artiste toza la rappeler na bisika na biso toza pas fisto sai pe ba somba pe ba parler toza na ba parler ya donc moté wana futele sila makamone la kasute donc ba petit na biso ba yena sima ba bunda pe susu baza la ka ndenge tozali pour le longa pe na ko kene na ko fête na ngai et pas ya fiston na ko fête na ngai et pas ya José de London na ko fête pe pas Muyombe gauche donc yeza biso toka na bolingo na biso fête pe pas vie de loin pas vie de loin et pas Sobeladi et pas donc c'est ça pour ça ezali donc bana mikili ya mbalo yoyo Dena bino mama ki koso fete pe pa masomo de blende pas oui na selemba on a kepe ndako ngo tangi ka selemba onde bongo selemba ya kisasa te nenga fanda na selemba yango nyatika selemba yepo hivi ko imilie batu vie bon fiso za wapi fiso yako beta na ngai papa wana misika selemba non mais oui omenga tangi ka selemba batu ba bakaza lande poeza community vie wana mabe baloba vie seulement ya mabe mais fuka lo bango te amsu eza mabe pona kosa ke vide lolo bite pa et pour bimisi na selemba vide lo na monga fula fiso sai na kitambo nga za la commune na Kisasa ya osone selemba na sali bien te no selemba eza nini eza mbandaka na bakati ou bien ande pembeni après te aza pene na principe no tali pene bo président na biso donc ito commune na ke kuna ko fete pa nae na ko fete be pa ya ntsakala ntsakala za na ngiringiri abo siko wana ngiringiri lo bite pwani atuka bono yo atuka merci vraiment na pesi mbote na omikanda moi c'est à pembe donc tozana ye donc accompagner biso pona fête ya les grands Fatomas donc tozana ye kitoko vraiment po alinga ba artiste mingi a sepelanga na biso to bido to ke omona ndenge biso tozalaka isali biso bien bana kitambo merci ndenge to koti kitoko ba to dina biso ko to kasaki ezaki ate to na zalaki na bande kitambo biso be pas fisto sai to kuti plein craquer biso bibo baza kakao
donc bazali awa tokita boye tomoni baorli awa tende ote kune pa mokonzi wana orli yango biso olingaka bana respect wana okita boye prese epa mokonzi en tout cas esali bien retrouver teke fisto saisa yaza ya ngai aza yo bébé de moi chéri kala teze mi père merci beaucoup alors. Tous continuer na biso, merci à l'aide de BCBG.